ndako ça toke nous avons sabino que on a besoin Bonjour ma bébé. papa Faron boni mon père Ça va mes alliés donc omoni ndako oyo awa ndenge lawo pas oyo natika yango mpona yebi periode oyo bana bamankri bakokota sika yango natikaki wakino kosololaka nazwebisa bino moni tala Ephraim bébé donc awa nde ndako papa place natikaki yo oyebisaki kakoya na bato awa kasi bato bazwi bato deja bakamati sika ye aza peti na nga rese kamba aza commissionnaire oyo akangi place oyo nyonso sika tokosala boye nga place na ngai oyo nazala na 2 chambre bino bozwi chambre na bino nga mpe nazwi chambre na ngai na bana na nga bokutinga kaka voilà omoni déjà boye omoni lokola esi bazwi awa donc papa aza eza na 2 chambres na salle de bain na kati na cuisine na kati mama awa kaka oui na kati na ye donc est-ce que moi eza totala te non bokotala omoni ngai na asire bino boye bokokota mpe na ye awa bovandi mpe bofuteli na kati na ye voilà sika tokosala boye ndenge eza wana examen na bino bokozwa boloba nanu bokozwa bapeti ya maki te bapeti ya maki oyo oyebisenga oyebisaki obana maki bamaki oyo ifale babeta filme na bango eza bapeti to balava nde baza boye bakofanda nayo na kati awa donc bakofutela omoni mbongo fale bafutela awa papa bakopesa awa donc na kati kuna papa aza veve papa aza veve nazala na mwasi te mwasi na nga nakufa kala bana bakenda na bino bozofuta kaka na mwa na bino papa tosala mokanda osala mokanda comme ça commission bopesa yende mokonzi ya makambo voilà botala na ndako bopona kende awa ata climatisation eza na kati okozala na ta ya kosala contrôle ya examen na yo ndenge nini papa